Désormais, banapoto mokili mobimba, fimbu na fimbu, tu engagé ba reporter, ya ba matanga, ba feti, ba cérémonie nyonso tout mwana poto za na besoin ya kosalisa na Kinshasa, ezo senga filmage, montage ya danger, tozui vraiment ba caméraman moko professionnel, ba monteur moko professionnel, au bengi biso na numéro eza affiché. En tout cas, Bogozala décidé toutes sortes de manifestations, matanga, fête, anniversaire, il y a moi na Kinshasa, il y a ndeko na Kinshasa, collation, makambu surtout, oyo senga, bo vivre à partir de Kinshasa, contacter toujours fimbu na numéro affiché, Bogozala toujours décidé. Thank you very much. Voilà, merci beaucoup, Bana Congo, bandeko tout, bozolanda biso de partout. Nabi ke poto eza ko bouger bolandaki ba image ndenge tolobaki chaque dimanche toza na kati ya piscine après émission na biso toza na piscine tozo sukola nalobaki dimanche prochain dimanche ezoya eza tour ya manike akendo sukola na bandeko na biso basi po ngana salaki yango déjà dimanche oyo mama na bango moko manike akendo sukola na bango mais manike tokuti lelo abeli pena makasi semaine moimba beli pena makasi santé za ya ko déranger makasi fala ki otika pe ba dossier abanda déjà be émission na ye na chaîne place bazo zelaye en tout cas Sœur Pauline Lumumba bobenga nga bolobi no to zelaki manike to chaki RTGA to chanja kité donc il est déranger manike za santé venanga Jimmy Belaou bozelaki manike na RTGA ba venanga yi venanga kokwa Rafat batu boza ebele. Je pense que dimanche tokotala na nous soki santé manike et ko permettre tokotala ra ndenge tokosala et kosala biso bien. Manique de John, bonjour. Bonjour Ken Piano. Bonne guérison. Hein? Ah merci, merci. Santé déranger le sou bonden. Bon, ezara ba attaque moi santé donc tension vraiment ingana makasi bon. Nzamba sali grâce siko ça va vraiment. Donc siko moins bien bon. En tout cas pour nous tel jogo ba go danger bazela ki yo dimanche ba twazala ke belé na poto ba la Manique de John na RTGA na habité Manique de John et l'on ne sala ki pena ke non o le kate et là on sala ke na le kate zaka santé mais baza na ba patient babi Alice Batatou Tracy et Kanya la taille babi Tracy et Kanya bazaka mi balena Alice Batatou ade jogo ba go danger babi Alice Batatou na Tracy et Kanya la taille babi bango balinko bakisa batu azaka mi balé yango ngape mo nde mo okutinga na cahier de charge nanga en tout cas bana poto boza la poser place on eza nango yanga na eza nango yangai donc ba ninga na bantu basa suba effort rebelete yana certain habite ken pena yaka na calmer bango santé soki komi bien na okende na tiki ba papier na ngai pour place e bonga na déjà basi ba pesinga ngo plateau wana na zui na ngango eza yangai eza yanga dimanche nyonso bondola na Manique de John na émission donc et c'est que ça pour sali ba démarche en tout cas bon courage vos tamboli. Elisabeth Mayang la grande prêtresse ba tamboli ba sali ba démarche belé ba bengi nde ya kobenga ba boninga na binote surprise ezalaki kaka elinga zaka dimanche bango monanga na plateau mbala moko mais esali ke santé déranger yango na yo calmer ba del jogo ba ya na ngai
Angèle Moussoeli Makizembe, babi Alice Batatou, na Tracy Ekanya la taille, Elisabeth Maïng, bas on posé. Manike obi kende to ça l'émission, na bi ke santé za bien té. Ade babenga nga pena leo na 5h. Mais venanga Carlos Kabasu. Bon, na pesi charge ya marambotali ba traitement par Richard Amele l'international. Na si roye bien té o boka ka epete Richard Amele. Aza patron na kati à Londres, so ko lancer message avant de continuer na marambo RTGA. En tout cas, jolie maëlle à madame Richard Amele, vient Richard Amele, donc santé vraiment dérangé ma casse. Santé vraiment dérangé, bato ba yebinga ba bikena loba na show, ba la bomba, ba serna la bomba, ba bikena loba na show, mais santé vraiment dérangé, mais non lingana se rétablir noki. Pour ebonga na nge umelate. Bon, ba pesika yo confiance bonde. Ba pesika confiance parce que ba intellectuel. Siko batu msusu apoto pe ba benga biso. Adal joko ba go danger, peut-être Rosa la jeune on a fifisi wa ndebo sali. Fifisi wa a négocier ka ke non place yo. Pour batu ba belle attention, il faut ka tope ça ngoma niquer peut-être. Bon, fifisi wa petit na ngai. Mutu na mutu aluka mutu na yaza na place. Po aweza mikolo na mokile komi ka na mutu na batu na ye. Fifisi wa petit na ngai. Balobara trop. Place oyo mwana wana Jaël alobai ke non. Place azali ba pesi ba 5000 francs na pasi. Jaël yo tambwa na makolo, fifisi wa a véhiculer. Fifisi wa futelanda kwa $500 au comité. Moni place wana na zalaka ba 5000 francs ezalaka nango. Ezalaka ba 5000 kututé. Bilonde ba 5000 francs bima na pasi yango bo regretta yango. Po bima na pasi, ya pasi vraiment. Ya pasi vraiment. Omoni okokité au senga bando. Nanga ki continuer na moni okokito senga bano mais amoni leader na yo na zu place na na RTGA. Na zu place na en tout cas ken bana poto bozala calme kalaté bo mona ngai na RTGA. Kombo ko ya poto longo la garde fiat po wanati. Wanati. Est-ce que Manique de John ko kapena ko maîtriser pena plateau na très bien ndenge yo moko zomi bien intellectuel ko sala ngo pena ke non. Batu babosa na peut-être image o baebela kiango o memango siko na ba norme pena ke non Kofia Kokioya oyambie très bien Fallait Kokioya oyambie très bien président Wera soki aye oyambie très bien Fabregas soki aye oyambie très bien héritier soki aye oyambie très bien est-ce que o memango na ndenge parce que journaliste est face à la naître est-ce que kokotia musala pena au milieu du village na ochango vraiment ozala bongo. Il n'y a que sali musale bon intellectuel na ebi que non na ko s'exprimer bien na zo raisonner bien. Ozo comprendre na so nini donc na rata eloko te. Na rata eloko te na kenda classe na kenda église ba parents nanga ata ba kufa ki avant me basali. Na so ki quand même éducation. Donc et ozala pena na ozala église au milieu du village na zate wana so na comme na plateau na ko finga leader ba leader mususu na ba roboka na ba mbwa kela po azotala nga te biso tozala pona ko pesa information telle qu'il faut exemple ya mami lela to ozala bongo non to pesa ko pena valeur nango émission pena eza na valeur nango to sala musala pena nenge sengeli na nenge na ba norme vraiment on va faire ça va bien marcher parce que Dieu est près de nous Dieu est parmi nous. Il est là. Donc, Kobangate, n'a pas jamais. Oyebi ke n'a pas jamais. Oyebi ken pia. Na oyebi ke au numéro 9. Na habiter. N'a pas jamais. Donc, na poto boza la calme. Vient na jibe kumaluta les pétroliers de Dallas. Boza la calme. J'ai choisi ma tata. Mon boss Junior Mawete. Nous, on sera là pour donner l'information. S'il y a à critiquer pour que la musique aille de l'avant, tout ça, là, on peut. Et puis ça. Ba leader courage ba orchestre ekende liboso mais akobwaka bambwa kela ya ko surnommer ba leader ya ko non bando surnommer ba tumsu ba tantini te na émission na sala ngote oya benga ba leader msu ba kokote na émission yebi savoir vivre je sais comment respecter les gens je sais comment respecter les parents des autres les yaya des autres alors je serai là pour donner l'information pas pour critiquer ça na une question mon Manique de John est-ce que peut-être héritier par Robenga ya lobiaza la invité no aliboso. Réponse ne goza la nini. Tena oboya te. Ah leader orchestre munene. Ah leader munene. Héritier c'est un bon musicien, c'est un bon chanteur. Et ça nga ko bien makasi. Pour leader, azo kumba pe orchestre pe, ezo kende pe album pe ezali.
namoni obandi déjà changer nano émission ebandi te mais obandi déjà changer okobanga te peut-être nde bato bakoma qualifier yo Manick de John akoma kopona batu bongo soki c'est Léo peut-être aoti poto aye oyamba ye na oyamba ye en tant que musicien mais pona ko finga so aya na plateau na nga pas critiquer batu wana na oyamba te ponga pena ezala avant mata na plateau papa na tali nanu oyebisinga na ba question na yo ta ba chaka publicité na ba question ya so alobani na la question ba question oyebisinga olobani ezate ke na obana ko critiquer so obani ko critiquer na obozwa mikomba moko na ozwa mbala moko na oni kota c'est le ka opesi ba résistance à malobebele parce que azo finga trop azo se comporter malamte c'est pas un bon musicien azo se comporter amitia na place na ye Manick de John balobi journaliste azara toujours au milieu du village ozawa na pona koyamba mutu nyonso même obo est-ce que bando yamba pe batu nyonso peut-être bozala ke yo kanate so mutaye peut-être émission pour émission ezala na ennemi te na oyamba parce que eza entreprise d'abord eza entreprise eza na ba norme nango eza na ba loi nango nga na eka ko présenter ata to sola te so comme na plateau to so parce que na ça musala ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors ça n'a rien à voir. Manick de John nga na tuna question moko peut-être pe ko sala ke non ndenge na tuna ke soki héritier ye est-ce que ko yamba ye héritier yaka accompagné na attaché de presse na ye Karine bon soki aye peut-être na Karine et sengo poser pe Karine et mususu des questions ko tiaka bakanda kala ou bien Manick de John ko tia na se wana ça n'a rien à voir wana comme kama msala ko yamba ye quand même aye olobela orchestre na bango na yamba ye na poser ba question wana za msala ça n'a rien à voir. Sora yende pa banda koloba n'importe quoi wanande ki Manick de John ekobima na plateau obandi déjà ko pesa ba mot d'ordre donc mutu nyonso akoya ifaya na ba logique na logique toi ba bantu il faut savoir c'est comment yo memela batu bango tout il faut oh ngana o memela te oh bango bazana ngo mais yaka na oyo ya bien. Voilà. Il faut avoir un peu de tenue parce que beaucoup de gens RTGA ezali chaîne ya munene eza international beaucoup de gens nous regarde yo yana ndenge ya bien te na ba norme ya bien te ya ta yo mo omoni ke no wana ezala ki ke no mutu moko oyo ata coach bandi ko beta ba sapato ba non il y a beaucoup de responsables batala la chaîne wana tango yo bandi ko beta ba sapato pa ko ganga non wana zo benga déjà ba saper non c'est pour donner l'information avant nano o banana no o pesa information ya information culturelle. Ok, na mona te jamais une émission bato bandi maman information culturelle te zaka kota ba yambi mutu a poser la lobby a gagne non banana non peut cette information culturelle parce que c'était une émission culturelle c'est ça. Voilà, c'est Apolline Lumumba Adèle Djoko Bagou danger vient na Jimmy Bella au Vieux Louison au Mbata na Cape Town Sir Angel Moussoeli Makizembe je pense manière au boebela ki maniki avant na ndenga zozo charge ya émission o ya munene o ba pesi charge pona mayele belé bongo belé wazanango ah papa Manick atangisa Manick bien deboye da Manick a changé Manick de John ah wapi ke na ebela ki oboete ke non on répondre nga pe na ba question na ndingo oza pe na ba maîtrise makasi boy. Mais oui tu sais dans la vie nyonso il faut pas tout les mélanger bango bazo mélanger nyonso yango baza ko échouer. Et là, on est là, on attend. Chaque chose a son temps. Nathan, il faut se comporter boy. Sur la petite talon, batambolande, sur la petite papa batambolande, sur la petite papa batambolande, sur la petite sandal batam. Devant ministre hôtel mandé, sur na comportement mususu. Et ça que non, devant une autorité, nabi qui font ça la boy, devant un avocat, nabi qui font se comporter boy, devant un député, nabi devant le chef de l'État, nabi qui font ça la boy. Mais vous mélangez tout. Oh non, il faut pas tout mélanger. Manick de John Balobi, et là, on va bangela peut-être, bon, on a habité peut-être Rosala, débit, il y a ma solo, peut-être Kumbela Biso, na idéologie aux alangopo, même si mutu soga zo postulé, bah voter par rapport à ma projet azanango. Moi je pense, bah ido zanango, ils appellent très bien. Donc ils sont bah sur place, même ils ont encouragé aux zangopo, bah idée na yo vraiment, façon pena aux autres qui ne na bah idée oyo. En tout cas, on a mon film qui est chaîne à TV, na ba idée à malonga oyo zanango. Tosilisi Tobongolanga esili Tosilisi fini
Ouais, espoir de King, l'embarcador de King is back. Yo bongo nangai artiste. Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi bozama nouvelle, ya yo bongo nanga nouvelle single avec J.S. Alice, Gaz Steve na pointe. Donc Ken Plania, journaliste sans complexe. Bola na biso awa ndi. Yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga, yo bongo nanga. Tika kombo nanga yo bon soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota ye nyongo kofuta te kota ye nyongo kota ye nyongo kota ye nyongo kota my god yo takini kuna danger bangai donc ça chote ya musa esa musa na moi obini mpona film ya film ken piana danger chroniqueur sans complexe, il en a ses planés en one. Donc voilà. Base la yo bongonanga et puis ça prend bino tout quoi. Équipé papa moana angolais, mundele, européen ou asiatique donc et bien ça. Toi minga le baté musala kaka. Non yo bongonanga world. Yo bongonanga world, yeah. Check. Sikoyo ceux qui esengi peut-être bon ngana okende kaka nalingi pena Manic de John. Olakisa biso pena mutema malamu oyo ya sika olati depuis ozolingo zo engagement makasi oyo bongo ndeko na oja les choses soki pe peut-être aye alobela peut-être film ozalaki projet pe bozalaki osala ngo ensemble peut-être film ezate. Ça, ce sont des mensonges. Mon gars, Platon n'a pas de mensonge. Moi, j'ai dit la vérité sur le net. Même à la télé, je vais continuer à dire la vérité. Platon n'a pas de mensonge. Oh, il y a des mensonges. Film ezate. Peut-être ce qu'il y a un message qui a besoin à passer. Peut-être il peut l'exer car on a des questions. Après ça, on a dit que ça a soloté dans l'excès. On a dit que ça a un mensonge. Pour le lobby, il y a comme le kuta. Il y a comme que notre alika na Platon n'a pas le piège pèse à la ken. Mon tout ça, il y a un pas baby ça. Alors il faut que pour naper. Et ça, c'est que mutaye non. C'est comme Manic de John Bateau, peut-être manipuler, bien sûr des biens à la bien, mais continuité à ma peut-être à changer, peut-être à manipuler, comme au là, que non, Manic de John, Bateau Finaka Bango, on a peu manipuler, je sais pas, leader, moi, Bosso, la Rana Bango bien. Est-ce que aux hommes on a été Macamboana, Yango et Memo, peut-être un échec qui a Macambo Zolko. Le leader n'a déjà on a solané bien à manipuler à Batouté. A manipuler à Batouté, leader n'a pas alinga batwa kende liboso. Leader n'a pas imposer à biso makambuté. Leader n'a pas onga na komisaka. Onga na pesa ba nouvelle nae, on a lobela makambu nae. A imposer à biso loté. Alors baka il faut savoir se tenir, il faut yeba nini ozo sala. Pourtant ozo tanga kombo nae, ozo sala gaf moko boye e oya na kombo nae. Leader n'a pas imposer à biso loté. Tant on ça n'a bien, il n'a rien à voir. C'est ça. De qu'on a affaire. Alors, leader n'a déjà azana trône. A fini ça, moutou pas ça neni. De qu'on a affaire, ce qui a peut-être na ba musicien, peut-être ba lobela ba programme na bango, il y a ba concert, il y a ba voyage na bango. À Koleka, eza plateau, il y a information culturelle. Donc à Oleka, après cette information na c'est tout. On est à l'aise. Non, on est à l'aise. Pour il y a pas de changa mal à l'aise. Au contraire, ngande na osala à l'aise Koleka ye. On bien ça nini? Il y a pas de changa mal à l'aise. Or que ngana osala à l'aise makasi. Pour na yambi leader. Voilà, merci. Nous continuer na biso. Je pense Manic de John. En tout cas, merci beaucoup. Bandegonyo surtout. Oh, bozo pe sa confiance na Manic de John. En tout cas, Christina Kwanvuvu, yo yebi ozolanda biso. Honorable Zakari Barabaswe, merci papa. En tout cas, on appelle si merci. Na sœur Nathalie Neymar, na Texas. Yo yebi venanga Louison Mbata, toujours Nathan. Donc, Manic de John déjà. Donc, ce qui santé et se rétablir. Alors, même la bino, ba document na ye, alors banda musala, na si ba projet Manic de John, bino ba aussi la soka ba commentaire, ce qui ba projet ngo peut-être très bien, et go sala biso toujours bien. Alors Manic de John, tolo ba on retravaille parce que côté internet ezo zelo, côté télévision ezo zelayo, yebisanga siko o kabola ba style ngo ndenge nini. Donc batu ba condamner style no ya internet c'était par rapport ya makambo memela so na TV ou bien comme na même style la logique au côté sango dans TV yango po otikala nango na internet.
Non, internet eza mokili mosusu. Internet eza mokili mosusu. Internet est un pays sans loi. Mais TV eza na ba loi. C'est deux choses différentes. Voilà. Internet eza mokili mosusu. Ce que je fais sur le net, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire sur l'RTGA. Ça n'a rien à voir. Il y a un aligné qui va mélanger internet et mokili mosusu. Il y a un habit et là on va perdre pour ils ont tout mélangé. Ya. Attaque va bitoto ya laka. Bitoto on peut à la limite. Et là on va perdre parce qu'ils ont tout mélangé. Internet est un mboka. Ils ont un mitindo, mibeko. RTGA, ils ont un mboko, ils ont un mibeko. Ils ont un principe, ils ont une loi à respecter. C'est ça. Au mélange à Ondéni. Ce que je fais sur le net, ça n'a rien à voir. RTGA, c'est une mission un dimanche. Nous avons préparé une mission. Nous avons papa, invité. Papa, invité. Bengi, n'a pas tout solo. Oye. Ça n'a rien à voir. Depuis que Bengi a tiré un document, ça lui fait moi temps et belé. Bah, je le remplace. Non, ok. Ok, des centaines de derrière. Et ça, c'est sur les documents, tant aux autres déposants, on va poser une question. Hein? Oh, les cas quand même l'interrogatoire. Pour bailler ma capacité na yo. Et ça, quand les documents qui ont bah, et ça, quand les documents qui ont dit, non, il y a des matés. Ça bon côté. Nani aza si maman nike na makambo nyos. Nzambe ndasi mananga. En tout cas, nous remercier l'honorable Pius Mwabilou, notre boss, boss Nangapé Junior Mawete. En tout cas, nous remercier Binono Sobo Pessinga confiance. Toujours Zela, Bozela Kaka, Bromo Nangai. Si tant dans les canaux émissions, oh ya critiquer, bo critiquer. Boza na binote que non te son ma bezali bolo belinga ngai bakoko. Na tuna kyo question moko nani aza sima na yo. Na makambo nyonso tu yo zo. Na lobi Nzambe. Nzambe. Nga na mona ba bisinga ba bioza na sous l'air o sala ba document o. Nzambe. Na pesa sous les mbote na koko dilaso donc. Abia sombelio de valise ya bilamba o bandola ta nyonso eza na charge na. Osomona te ke makambo eza un peu moins compliqué moké peut-être. Te eloko muta sima nanga zate. Biso zakana ba puite neti bango ba bengaka. Oh te asali kama mabe aotina azana mutu oyo buke mesero atina pa batu asuko elaka eba alavela ke ba linge saleté. Mutu soka azana mutu alavela ke ba linge sale mutu na mnosala kama mabe. Mais il y a des gens qui ont linge sale, qui ont des tâches éthiques. To sola ki na ki sinjo gaza na braza, azonga kala mingi te abisinga na informé a filo gaza na Turquie. Ba zobetele copy yo katisa mai. Na habite yo ka lisolang. Et bon siko yena zemi so adindikas. So adindikas. O ba uta ko dinda dernièrement awa susu ba kofite. Yeko doit témoin ya théâtre. Na caporé. Na Joël pa le kaika na maywana. Soke dindi kuna. Bango baso banga te. Ne ba image na so na net to le bang sa bango te. Ngate biso to ke njili ken. Zelanga njili. Ngana o ke njili roi Charles de Gaulle njili za 20e. Ngaba Turquie ba na okete. Ya yo océan. Babona ba scène ça kité. Mwana na Joël linga kufa Joël wana wa théâtre wana. Nzambe na bon. Akeba akantate ke se mebik se Joël akeba omona ya dindi Nzambe na potonde babia za na Paris nzo na za na Turquie. Turquie. Manique de John bakatra et puis na bouée de sauvetage bakatra na nini wana. Na bon. Nzamba sunga ya batela potonde ngapeli wana Nzamba sunga ya batela Manique de John na bike to chité na biso Crisco na asira ebsanga mo ba minute to komi balobi plateau wana ezalaka pe miné na makambo ebele. Est-ce que Manique de John peut au bloquer nzoto na ndenga spiritualité? Ngana mwana Nzambe. Na mwana balongo bambasi bisimbi ya Kongo. O mabela kimbango. Tanke na okwa na fumu kimbango fulizaka na ndombe. Na okwa na mama kipamvita. Mama nzinga mama futa bafumu mpadi bafumu alongo. Eloko moko esala mate. Muna baba na mboka na biso ila nsalebe. Eloko muninga voli efo babenga yo. Ozo comprendre? Nga babenginga. Na mukolo eloko. Voilà. Ato mine ndenge nini simba te. Simba te. Simba te. Alice batatu. Babi Ekanya la taille. Tracy Ekanya la taille. Baza bango balingi bazaka bango mbali babona mo bakisa batu mususu. Manike otangi bamfumu bele bamfumu kimbango bafumu nini.
document apamba po ekende kota santé ya manike ekomi kolala déjà ozolamuka tongo Jonathan yakana koto pardon ozolamuka tongo ozo se retrouver déjà na ba hôpital ozomona te ke bato oyo ozotiela mitema bakoko oyo ozotiela mitema baza faible koloba bongo te ken ba faible te eza santé ifo eninganaka po ntango santé eninga nde permettre corps ekende liboso santé ifo eninga santé kobeli maladi moko ememi omba mona cimetière te fo santé eninganaka po ebakeno santé nange eza bien to bien te il faut santé eninganaka voilà adeba boni normal ken piana malgré que nabi ke ba mama bazuli la ba mama nga toujours ka ba mama mayangi boka mayangi moko nga nabi Patrick mayangi nane za nani mayangi aka moko Elizabeth mayangi Elizabeth mayangi wana pardon ebité comme une président ye taka le ebisinga mundele Angleterre comme ebisanga comment fait-il na mongo ebele boy Gauthier Mascotte vient na biso azolanda biso Gauthier Mascotte nabi ke papi Kelly rife ki sombe pirvie balanda biso sœur Pauline Lumumba na Genève papa Pexon Mabanza bozolanda biso adeba namona kika tongo batu babenga ebele ke no tomoni adeba lekina mama bango mama bien te boy na boy ezalaki nini yango etombaki lisusu. Bon moni mukiliza misi nga ndi na sabo itema oyika ba makambo ekomo ba père badaya banini mo batension ko mo likolo bani donc même mutakufaka lokwa baje vous comprenez tous na biso pe bien na yebika Jonathan Kadi mazala toujours permanent bani pour na mère neska baje nga pe na bimai na nga itema pe lobby na bimai na nga na kotaki na kotema reta na lali na nga kutu ayibisa kutu na butu na ka bien na mo no ka neti ba vanti na yebika tema to beba na pe na yika biso sona na to beba na nyoso ngane ono yoka bien te na kipe ko tuti na lali na monika o bambuye ma mère bambuye ono yoka bien te na bia o ka bien ta solo na bimi na ngaku na tongo na tele makabu anamba mo binga tu ta vie na mabu na kuta mère ken mutakufa ka lokwa baje na mystique dans la rôle ba kutendenga bando yoka na rapide pe na hôpital yo ebika GDG moi mayangi pas sololi Elisabeth mayangi sololi mayangi donc merci vraiment mayangi sololi donc Nicolette Moyonda my collabo donc na mère na hôpital no monde habité ken ya tout on a boya qui vraiment na benga susu ba mo na mbeta hôpital ba obule lokwa to beta ba matolo banini te biso moto traitant on a ndenga palais na habité ken pe na fois ya azwa ma mère le bilan cas par rapport à mando moni à se rétablir oui mais corps mon zongi bientôt moi ka ninga lobat salon de nini mama ba ozela ba pesa bonga moka makasi e bongo na sike bouger poto na ndenga ba blague te makambo la polémique e kotati na sorcellerie na kati est-ce que ozaki conseil ya kopesa mère atika na ye ou bien asalaka ndenge bazobenga akende kaka ye Manique de John vraiment ndi ma mère nanga na bi série mon boy avant coma chroniqueuse ba makambo ka yebika ndi makambo za na vie banini abando ibisanga mwana ngai omona tandeza bwenga na bina kozwela na ndenge mususu ata famille pesité ata nini pesité be ngai na kozwela na ndenge mususu na ndima kuteke be internet ekoya mais asala makambo boyumo yebi oui Manique de John internet na loba la reine de l'internet bisonyo soto diembela kaka sikoyo sala rabio pe na mama zo mama pe azofula yo pe sala bien makasi mais ti le na bana monde boy mère nanga habité Jonathan Kadi yebika kinit Jonathan Kadi matemo na taka mère azu moto en tant que ça pe mwana habité mwana yebika kini moi et mes place nga naza yakana iye mosu makamba pesi nga su makamba mama su ba pesi makambo Manique bana nyoso aboti bozaka ba phénomène yo kote ozo sala musala bien prince kuna zo emba danger anasiko pe anape azaka pembeni ya mama me boboya yembela ngate loko moko afali poto ana concert le 20 au parking ya inter nazolo bango na tout atolo nga nazo asime makambu nanga batutu bo beta ba concert na parking inter wana bo bando lakisa déjà ba image héros parce que comparaison ko salema obligé nga nazo sur parking ane ko buka na le 20 au pena que non au monde rotana ne zoki correction parce que pena 3 fois ya public ke ba public yak so rotana pena ko au monde parking inter batutu ba beta bo bando lakisa ba image air yango
poto boy air siko tokoya kobimisa ya biso boya bo bando bimisa po fali ya kobuka place wana na ndenga ba blague te Manique des jeunes que les 20 oyo il faut se soigner déjà mbangu concert à Rotana mais ya parking vraiment na ebité na ozela ngo pena ndia kozela concert à parking na kozanga te po ba lobby to ba sente ma boko mona na miso yamba yango ndeke na bo bimisa ba image na bino bo bimisa ngo déjà héros pourtant biso to bisa biso ya parking inter public ezala 6 fois oyo bino bosala pour toi sûr na leader na biso non parking wana bo bimisa dia ba image na po koma wana biso te biso to beti nante bo bando bimisa to talaka déjà pourtant biso to yaka na oya biso ezaka moto na ozonga na nga oloba nde na lobaka bo banga te Nancy Waka, Bobangati, Elisabeth Mayangi, Bobangati, na Olobande na Loba. Mais nous sommes tous ningani, je dis la madame. Madame, Voilà, Manique. Non, signalé Coco de la Somme, Manique Abela Makasi, sous le Souleymane, sous le Souleymane, Manique Azobela. Ou bien boss sous le thé, sous le. Non, Solanaï. Mais fallo bien sous le habité Gozobel, Zomo a teke. Non, Solanaï. Non, Solanaï n'a pourquoi non, Solanaï. Ça t'a vraiment dérangé, mais boy, bah, non, moto zoya, les 21, nzambe concert à Otana na zanga qui mais il y a les 20 na rozanga te, po na rozala na podium wana, na rozala wana, na leader na biso, na ba trophée na biso. Voilà, merci beaucoup. To komi na biso na sukati. Christina Kwamvuvu, moi na États-Unis à solo, Célestine VIP, n'habite Jonathan Kadima. Yo ko pesa bambote poto sukisa na Manique apia so ata numéro. Ouais bambote na nganya so na pesa na bato balinganga babi goshi shintu na Italie bureau ya Mireille Momene oboyo sali mokili na yo mais Messi na Miguela na Caroline du Nord wana donc danger ba bébé baleki tous les bébés Charlène comme en Angali donc na pesi batutu balinganga mbote de na pesi batutu ba mère na Elisabeth Mayangi mambuta babi wana vraiment na ebiti na pesi ni goshi shintu babi Mireille Momene donc boyi au sali mokili na yo donc na pesi batu nyoso balinganga Messi na Miguela na Caroline du Nord Jani boyi ma mère na Niclette tuku babi kala mingi te na ozela moi kilo ani salanga bien donc. Voilà, merci beaucoup. Manique de John, na moni lelo boaki boss na choisi ma tata tête wote mafsot. Et na boka choisi, na boka ya choisi numéro de contact des AK plus 243 90 43 16 621 mudino 60 pour ça solananga plus 243 90 43 16 621. Donc on nous a Manique de John yemoko balobi Tracy et Kanya la taille yena Alice Batatou balobi bango ba sango ka système à moko moko Elisabeth Mayangi Nzambe ya ba maman jolie maya la madame babi madame alongwane ti jolie akoma neti nani 100% banda na pesi bino so mbote bande ba fan na onyo so ya RTGA ya bozela ngai santé se rétablir bon mon na na plateau en tout cas merci à tout le monde, je vous aime beaucoup. Voilà, merci